Bonsoir et bienvenue sur notre site clébois.com. Lelo nakatia RDC na Congo Mobiba, ba élection ya ba sénateurs et zalaki. Donc les députés provinciaux ont voté aujourd'hui les 108 dont 109 parce que Joseph Kabila est sénateur à vie. Donc les résultats aussi est Bimi Lelo. Donc on a certains résultats. Rems, bonjour. Bonjour Madame Pichou. UDPS a eu et le côté, c'est-à-dire a eu même pas un sénateur dans ses votes. Oui, bien sûr. Nengo Tsoloba, tous qui n'avaient élection, il y a un sénateur Lelo, sauf que tout sénateur, tout bazongi moi mingi oyo bibango, mais UDPS na katsa Congo mobimbaza pe azata na sénateur à mon côté. D'abord, à Kinshasa, il est sous la Lelo, IDPS à Kinshasa, on a 12 députés provinciaux, mais on a 12 députés provinciaux à Tamora Bimité. Or, il y a un des Kamousi, moi, Banaki, moi, Mingi, parce que IDPS avec 12 députés provinciaux, à quoi bon qu'on bimisa, plus ou moins 3 sénateurs, où il y a un siège bon à Katsasina, mais chose où il s'est invité dans mon Lelo. On va citer quelques noms de sénateurs qui sont sortis de noms connus, comme André Kimbuta, qui est donc l'actuel gouverneur de Kinshasa, Abimi, sénateur à Kwango. Donc il y a Francine Mouyaba, Bahati, Ngoï Kassanji, Gabani Adonis, Didier Moubengi, Pierre Lumbi. Vous voyez bien. Oui, bien sûr. Il y a aussi Maman F. Bazaïba, il y a MLC, Abimi Bongo, sénatrice Nakatia Chopo. Donc il y a une élection, mais ce qui fait mal, parce qu'ils avaient élection, Bochab na moi sinaï. Chokiton, Alexis Tambwe Mwamba aussi, Tobo sénateur, Bimi sénateur. Denis Kambaye aussi, donc Monique non. Par rapport à l'élection, ils ont un renouvellement de la classe politique. Donc ils ont toujours vie ou na bazonga razongaka, des bons bazonga sous naba. Élection 12 députés provinciaux UDPS, donc toi UDPS aussi bazaba corrompu. Oui, bien sûr, parce que tout le monde commence que candidat msusu longo li candidature na bango et puis tout le monde qui soit à part ça kutu je prends les maître Jacquemain Chabani azabongo cadre na UDPS a longo li candidature na pas pe sa chance na baninga mso UDPS pour voter bon les kana mais corruption est tamboli là c'est vrai. Parce que, attention, tu as en mathématiques, Neni Bouza 12 dans cette assemblée provinciale, mais à Tamora Bimi sénateur était. C'est-à-dire que Bambongo est Tambolami. Or, Bola n'a pas jamais Makaboun, Bola n'a pas jamais Makaboun, commence à commenter corruption dans la assemblée provinciale. Parce que Isa Maramoko et Kamousima Batebele, bon, et Tambolamaki, na quoi en place qui m'boutazali, bon, et Tambolamaki. Parce que, au web sangate que nos députés provinciaux au azana dignité à voter le cola mutuwa entre Kimbuta excusez-moi par rapport à bilan na kata ville Kinshasa au moins mais le sénateur et puis après ça pe promesse que non alors comme puis président sénat tous autres la rendre makambo zo kendeni. Très bien, donc on a terminé, hein. On a été donc à limiter Zongi Boyaki limité pour prendre quelques images. Combattant UDPS Basiliki. Oui, c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal parce que c'est incompréhensible par rapport à Maramou et Tsolikana. Il mettait ça chauffer. Tous ceux qui ont limité dans 11e mairie dans CGI UDPS. En tout cas, les combattants ont réagi. Mais sauf que non, tout le monde qui a intervention, il y a Mbang, il y a Augustin Kabouya, na Jean-Marc Kaboun, ceux qui bangoté mais ma belle salima bon temps baillé ndé un peu calmer tension par rapport à mon boulot c'est ma limité mais c'est ça vraiment faire à suivre parce que babi que non la liste continue. Donc par contre on avait quand même des grands perdants, Bruno Tibala, Thomas Louak, Basile Longo et Gabriel Mokiapé. Oui, bon on dépend ça grand perdant parce que ça par rapport à parcours na bango. Je prends comme Bruno Tibala, grand perdant, parce qu'à 8 h, il y a voix moko, tous avec qui on a une assemblée provinciale, et puis Basile Longo, à ta voix, à mon côté. Donc, Bazamo est belé, au Penza, 8 h, dans l'élection, Oyo, et Tiko Salema. Donc, ça pour moi, au Tobenga, élection sanction. Sanction Kimbuta Haza quand même sénateur. Donc très bien. Suivez nos images en exclusivité sur clébois.com. Donc là, les mettez en feu.
provinciaux, pas insultés. Ils sont passés. Toboyi Bango. C'est Boyi. Pas de provinciaux. Est-ce que vous ne savez pas Kabila a tué ce pays accompli des dissidents? Vous ne savez pas que Kabila a tué ce pays pendant 18 ans. Nous sommes prêts pour la guerre. Nous sommes prêts pour la guerre. Personnellement, Nazali blessé. Je ne peux pas comprendre que Batu, Oyo, Tozalaki na bango, Tolobi et Sengeli changement à Namboka, et Sengeli alternance, mais bango baba alternance wana. Bandimi mbongo, Ngai, Natikali na parti Oyo, Bambu na boni. Ce qui est là pour la Kambongo, est-ce que tu n'as comme un résultat? Comment voulez-vous des gens que nos combattantes et combattants ont voté gratuitement? Écoutez, voilà, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Que Batebele Bazali Koloba, ceux qui battent mis cabine. Vous savez vu comment les gens ne savent pas résister? Ils besoin de 20 000 $. Alors, Belinina ne battait la Kembe. Manda Bazalengona ezali ya biso. Manda ezali ya parti. Manda ezaka ya député te. Alors, ceux qui sengeli to récupérer manda wana, nazali ko charger bino base ya parti pour récupérer ba manda wana. Nazali kopesa bino modove. Député provincial à IDPS à Tamoko, Ayata Makolone l'Assemblée provinciale. Lobby, bino nyonso l'Assemblée provinciale. L'Assemblée provinciale. C'est l'animation du Samanda wana. Oko démissionné moko na moko. S'il vous plaît, Nazali Koloba na choc et émotion te. Nazali serein. Bon, bibi no mo que Nazalaka serein. Mais ce que je veux vous dire maintenant, c'est
ma période difficile koleka même oyo histoire na biso ezali parsemé na ba moment dur tosi to traversa moment koleka oyo je vous demande d'être serein ezali ngai mutu na yebisi bango basala bêtise wana te lobi nazalaki na bango awa jusqu'à 21h napesi bango ba instruction nayebisi bango yo fulani bokovote sénateur tel fulani bokovote sénateur tel responsabilité nanga ezali wapi est-ce que biso bato tobindi contre corruption vous vous imaginez que nyala zwa mbongo mpona kokorrompre badepute na biso alors bao bakoti mpo nosani nalingi nasukisa mpona koyebisa bino boye oyo ezali patrimoine na biso soki moto abebisi yango donc kanda na ye eyebi esika kokende te bato batrahir biso ezali badepute provinciaux oyo bino bovote donc soki bodésavoué bango bozali na droit ya kolongwa awa inde na assemblée provinciale botelemi liboso na bolobi député ya idps akokota awa te tozokana bien alors soki bamoni ndenge wana pression bokosala bango bakomemelanga badémission batika basiège po ete bapremier suppléant na bango bazonga kuna est-ce que bozokana bien bozokangai alingi te bokosukisa kanda na bino awa siège assemblée provinciale eza awa te vote esalemaki awa te nayebisi bino ke nabengisaki bango na entretenir bango awa napesi bango mise en garde nayebisi bango soki bovote candidat sénateur na biso te tokoretire mandat wana parce que constitution elobi ezali mandat ya parti eloko basali bakrashe na lutte na bino bakrashe na bamartyr nyonso parti bakrashe na mémoire Etienne Tshisekedi donc bafingi bino nalingi nayoka makasi na bino est-ce que même la province écoutez tokana bokokende kuna pamba te bino bozela kaka mokolo bokoyoka ke assemblée provinciale est convoquée plénière nde ere bokokende wana badepute wana baexplike bino qu'est-ce qu'ils ont fait combattant akufi combattant kangami 37 ans de lutte un individu oyo biso tosali azala député akraché na mémoire ya combattant en tout cas nazali kopesa biso bino mission tozokana bien nazali touché kaka ndenge bino batouché parce que moi je suis combattant comme vous bao wana baponi mbongo baponi mabumu na bango oretire bango manda wana parce que loi elobi soki député a démissionné na parti na ye akozongisa manda wana na parti premier suppléant ndako siéger eloko adire eza te bino moko boyebi eloko bokosala po bokontrane député azongisa manda namoni adire eza wana soki bino bosali yango te boya kotyala makelele te boza bacomplice bozokanga bien est-ce que bozokanga ngai mokolo bokoka ke plénière eza na assemblée provinciale combattant nyonso ya idps na ville ya Kinshasa nalingi nayoka ke boza na assemblée provinciale bino bokotouche mutu te selok soki aye botuni ezongisa biso manda na biso tozokana bien merci beaucoup merci
Président Christophe, aussi bon l'Assemblée provinciale à Kinshasa. Place au IDPS, c'est ça, bon, on a 12 députés provinciaux. Au Barré, bon, qu'on élit 4 ou bien 3 sénateurs dans la ville à Kinshasa. Mais à notre grande surprise, IDPS a un sénateur à mon côté et on tombe dans union. So, ils ont pour la nini. En tout cas, Ezali, déception très grave. Tobandi ko bandana on kesa na makambo esami na sélection. Ngana zali ko pesa à part une grande part de responsabilité na ba sectionnaire ainsi que na ba fédéraux parce que bango de ba commissaire ba kombo ya ba député provinciaux à niveau ya exécutif ainsi que na niveau ya la CEP. Nous avons compris que ba tumsu ba ki na ba parachuter. Ils ont eu à négocier à partir ya kuna. Mais le lo biso to zaki na 12 députés provinciaux na kati assemblée provinciale. Togai ko bimisation imuke 3 sénateurs. Mais à notre grande surprise ata sénateur mon côté. Yango moni lelo tu es comme ça la revendication contre les Kamumusu souté. Ah toza liboso ya siège ya IDPS, c'est-à-dire revendication ya biso ezali ya cadre ya bana IDPS, c'est notre droit. Batwa lo baté ko non omoni ba kuna ba sa ba revendication ba parti au pouvoir té. Toza la revendication ya biso lokola ba membre ya IDPS. Donc lokola toza membre ya IDPS tolobi ke awa ba député provinciaux ba kokota kate parce que ba yoki sibiso soni ba député provinciaux ba kotika jamais kokota a parce que bango ba sali biso haute trahison ba kotika jamais kokota awa. Vous comprenez? Donc ba yoki sibiso soni ba yoki si parti soni ba yoki si président de la République soni parce que azali mwana ya IDPS to vota qui est donc peut-être que non le quoi na ba élection. Il y a la députation nationale, c'est la députation provinciale. Tu vois qui m'invite, tu vois que le cas de la député Mouké, mais à niveau à Sénat, na ville à Kinshasa, à Marotomi Balé, Bakobima. Mais bande qu'on a vu sur la député provinciale à Kinshasa, Basalibiso Soukanasoni, jamais Ezala. Alors tu es ici Bango Boé, Bafana na Bango Assemblée provinciale, mais Awa Ezala Lopang O Tshisekedi Mutason Belabiso. Le cas Tshisekedi Mutason Belabiso permanence Oyo. Batia Makona Bango Awate. Donc Oya Koya Kocha Makona awa ako s'en prendre kaka na yemoko et puis tozali ko yebisa na bande konyoso ba na kati ya exécutif ya parti tokotia banderole na biso a tokoloba accès interdit à tout député provincial médiocre de l'UDPS. Donc ceux qui va longoli banderole na biso to comprendre que non ils ont été complices na soni oyo ba ki sipso lelo na ville ya Kinshasa. Zo bande ke na ba jeu zoya parti ko za décision si bango parti ko za décision wana ezali makambo ezali ko relever na compétence nangate parce que moi je ne suis qu'un simple secrétaire exécutif national mais wana ezali ko relever na compétence ya président du parti yena rotala akoyeba ndenge nini ya ko statuer et ça li vraiment pas sindeko kota la soni o bandeko ba biso to voter ba député na ba pesi biso ata différenté atama ya pamba to contraire to dégager ba énergie na biso to na campagne ya bango msu na changu o mona kinga na ba campagne na bango belé na ba changu to sali bango na changu ba pesi le roté parce que nous avons une base mais tala soni o lelo ba yokisi biso merci na bango mais 5 ans ezamuke ekosila ba kozonga lisusu. Merci beaucoup toza bongo ana kata CGI IDPS place au wapi ba combattant bazo revendiquer bato na bango par rapport à l'élection et ba sénateur tout seul ana kata ville Kinshasa et on toujours ba toujours bande ko bande wa perception makanisi na bango ndeko bonjour. Bonjour mon ambo. Ndeko kombo nani? David Kalonji dit Tunga. IDPS 0 sénateur na kata ville président Kinshasa. Kanya ki tambolia. Ndeko. Je pense soro ki mungongo eza kozika eza pas maté. Tu as colère parti monnaie le rôle à IDPS. Les lopotos action au pouvoir on a lutté pendant 37 ans. Lutte pacifique. Et si ma conzézomi na nzela mindu quitté d'une manière pacifique pour être instauré état de droit, qualité contre la corruption. Oh eza makamba soni, oh ba yo kisibiso. Revendication na biso eza makambo soute, il y a que pour na élection to salama, to zaki na 12 Tato ba ke tozala ki po baza sous na compte ya IDPS té. Ko bandana lo baza sous té. 12 députés provinciaux. Tu dis que no pomo ko bima sénateur il faut 4 voix. C'est-à-dire na 12 wana to banda ko espérer 3. Mais à notre grande surprise, moto ata moko té. Quel dégât moté mama be. Mais peut-être que ba voter na bango pété, peut-être ba voter na bango té. Peut-être que élection ezo salama, ezo mona na député azo kende ko voter. Yé moko azo kende ko voter. Lokola balakisi motema mabe. Baya ba keno ceux qui le Félix alonga kana ko la Genève eza pona base. Eza pona base. Bango pe base lobi bayawa. Bayawa. Mwana motema mabe na bango. To lobi boye. Bayate. Ndeko, webi ke ba
va trahir le président Félix à travers Ndengeni. Aussi, Assemblée nationale, FCC. Aussi, Assemblée provinciale, FCC. Sénatoriale, FCC. Et là, quoi, grave, nous sommes sur Sami Badibanga. Oya postulé dans la présidence, abimité. Dans la nationale, abimité. Dans la provinciale, abimité. Qui est ma sénateur. Et puis, numéro 1, dans cette fois, impossible Tobo Yango. Donc, tout le monde qui est IDPS na Congo Mobimbata sénateur à mon côté. D'accord. Donc, Tozoloba, et ça haute trahison, au bande qu'on a bis au Bassanini, Bassan. Merci biso par le merci par personne en bois. Les longs minutes sont revenus par Moussou. Téléphone à Bango sonné, Baso Yambate. Ozoka, na minute ba Moussou revenus bango. Téléphone est sonné par Yambate. Et la revendication a biso ezate pour ba député provincial va décevoir biso. En tout cas, c'est ça, Bandeko IDPS Baza très fâché par rapport à Makambozo les canaux. Au Monique no Basolo. Bonjour papa. Bonjour. IDPS déception totale. Commentaire nous anime. Donc nous sommes déçus. Nous sommes déçus et nous le disons à haute voix que nos députés que nous avons élus, nous avons veillé toute la nuit pour contrôler les élections. Nous avons eu les députés nationaux. Ces gens avaient le mandat de défendre le parti. Défendre le parti, c'est-à-dire des personnes qui pouvaient accompagner le président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, dans sa politique pour relever le pays qui est à ce niveau. Mais à notre grande surprise, aucun de députés que nous avons voté n'a choisi aucun sénateur. Mais c'est là aussi prouve à suffisance que c'est déjà le déclin de l'IDPS. C'est l'IDPS qui est en faillite. Non. Nous vivons la même situation que l'IDPS a connue lorsque l'IDPS a été trahi à Genève. Lorsque l'IDPS a été trahi à Genève, la base s'était décidée. Donc nous prenons notre engagement, comme l'avait dit une fois à l'anniversaire du 37e anniversaire du parti, le président Aïe, il avait dit que l'UDPS va accompagner le président dans les actions pacifiques dans la rue. Okay. Sur base de cette déclaration, nous allons descendre dans la rue pour accompagner le président dans sa politique en dépit de ces gens qui se sont auto-exclus à partir de l'acte de trahison qu'ils ont posé aujourd'hui. Merci beaucoup Ndeko. Oui, Bande. Mbote bande balandi à www.clebouan.com. Merci parce que vous avez bien bolanda biso bolandi comment est-ce que IDPS na colère ba sali sabotage na IDPS ba tumi ba pine ba tie ba moto combattant réagir. Et après pourquoi? Parce que ba député provincial IDPS ba les Kanyak, ba les Mbongo. En tout cas wana to bandi sous na Rigo c'est toujours que non opposition banara na kati IDPS on to moni lelo. Jean-Marc Kabuno Gisin Kabuya baye ba solo li na ba combattant ba pesi ba combattant mitindo que député nyonso ya IDPS provincial acha makolo ate acha pe makolo pe na hémicycle ya palais pardon et assemblée provinciale. Pourquoi? Parce que va décevoir à partir. En tout cas c'est inconcevable. Il dépêche 12 députés à ta sénateur à mon côté. En tout cas sali moi passi et sali penza mutema passi va combattre ba siliki va te bele ba kufa va te bele mbongo na kinda pour na IDPS. Merci na mon boss de la nation, merci à Pichu Mangaya, merci à vous tous qui me suivez partout. Francis voilà derrière la caméra, merci pour les images. Restez branchés, c'est votre chaîne, c'est votre site clebouan.com. Merci.